la chaîne qui vous édifie. Sociaux, boloki bana ensemble. Pona misala na bino soloka. Kolakisa banzoto na bino na ba réseau. Po ba nzambe ba mona. Ba kueya. Na mabe okolo alobi ke koki ko mona bolumbu andeko na yo te. Monguna si atelemi pona ko bebisa. Monguna si atelemi aza kolala te. Monguna zo lala te. Azo sala ba œuvre nyonso na yango bana nzambe to sosola. Tala liloba na nzambe za mokonkolo alobi to meditaka liloba na nzambe. Kuna na kati nde tokokuta nyonso. Nzambe na biso Yesu Mesia na ba disciple na ye. Pona ni to yoki mokanda na nzambe lobi ete David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a bêti louange, adoration. Louange, David alali na mabele. Même sa femme était indignée. Yakoloba, mais comment yo roi? Ozo loué, il faut lala na mabele. Kaka ndengo na ndenjamba komona yo ozo loué ye. Le roi David akita ki simili. Apo yebaki monena nzambe. Lelo yo tala ba chantre. Nzambe tata. Kolo limbisanga mingi vraiment comme des marionnettes. Monguna zo sala bino mabe. Bozonga na makolo tata. Bo se repentir. Botika na bino ko sala o nyonso ba spectacle otozo mona. Tata zana ye na kati te. Botika na bino za ba business na bino. Botika tata zama ela amona kanyonso ebi mitema na bino. Ayebi yango. Ozomona. Notre Seigneur Jésus-Christ, il veille sur son église, il veille sur ce brebis. Comment aujourd'hui, mutu oezo loué nzambe, mutu eza ko adorer nzambe, asilisa ko yembela nzambe ba pesa embongo, ba futa embongo, ba pesa bango ba chèque, ba pesa bango ba don, ba pesa bango makambo ebele ezalaka wapi na mukanda na nzambe. Ezalaka wapi na mukanda na nzambe bana nzambe to sosola. To sosola na biso ezala te penkolo akotika la kosala te ke ezala. Louange eza pona nzambe ye moko, adoration pona ye. Christ est notre Pâques, eza ye tozo rendre culte. Comment sikoye komi ke ba nzambe tata limbisa bana nzambe? Tofungola miso boko yebe pa nzambe azali na esika nzambe azate. Lelo ekomi oyembela nzambe ba futo mbongo. Okumisa nzambe ba eleve yo. Koyembela nzambe eza likambo ya talente. Koyembela nzambe ya likambo ya kozana mongongo soki ya ndenge nini te. Tomikitisaka liboso na nzambe tango tozolue, même na chant, même na prière. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. Me voici devant vous, excusez-moi, moi, votre humble sœur Patricia. Je viens nous partager, Seigneur, ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce que l'Esprit a mis dans mon cœur. Vraiment, avant de commencer, je vais vous dire ce que je viens partager. Vous savez, quand on vient vous parler, on ne vient pas par plaisir, on ne vient pas parce que nous voulons parler. Nous venons parce que notre Dieu, il parle. Notre Dieu nous parle à chacun de nous. Il suffit de faire attention et tu vas voir que Dieu te parle aussi. Donc, je viens nous parler quelque chose qui est triste, qui est vraiment décevant, quelque chose qui fait mal dans le cœur de notre Dieu, notre Père. Naye ko partager na biso eloko ezo sa mawa na motema nzambe.
eloko eza malamu te na yango ava na banda ndeko na ngai nayi avec humilité na simplicité de cœur po kaka tolamuka tososola ke royaume ekomi proche ke na nzinga na biso bato mabe bakomi ebele. Il y a maintenant des loups partout, des loups ravisseurs. Yango wana tosala attention, tosala attention, tosala attention. Na yango tokobondela pe tokota kaka na message onkolo apesi na parole na ye tobondeli na kombo na Yesu. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est toi le maître de l'univers tout entier. Seigneur, c'est par ton mandat que je suis là. C'est pourquoi, mon Dieu, que je diminue, toi seul, Saint-Esprit, tu croisses. Que toi seul, Saint-Esprit, tu parles. Tout esprit d'opposition, Seigneur, est nihilé sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que nous allons parler. C'est toi et toi seul, Yahweh. C'est pourquoi, Père, je me laisse entre tes mains. Guide-moi, conduis-moi, Saint-Esprit. Toi seul parle, Saint-Esprit, à ton peuple. Touche les cœurs, les âmes sensibles. Que vraiment, Seigneur, nous avancions avec toi. Merci pour tout. Que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Parce que tout est dans la parole de Dieu, que je dis toujours la prophétie par excellence. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles, la parole de Dieu. Nous allons commencer dans le livre de Apocalypse, chapitre 5. Je vais vous parler de messages que le Seigneur me donne par rapport à ce qui concerne la louange et l'adoration qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier. Je ne parle pas que d'un côté ou d'un pays, non, dans le monde entier. La louange et l'adoration qui est dit à notre Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur, Apocalypse chapitre 5, verset, je vais commencer à 12 plutôt, à 12. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Donc, je viens nous partager ce message. C'est pourquoi nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Tokotanga Bible komema biso toyeba likambo ya adoration na louange lelo yo ezopesa Nzambe. Chronique 1 Chronique 29 13 nous dit Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Prenez vraiment vos stylos, notez ces versets. Psaume 150, chapitre 150, verset 6 nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louent l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia, alléluia. Apocalypse 19, 5 nous dit, une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et enfants.
Psaume 95, 2. Allons devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Psaume 22, 25. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Alléluia, alléluia. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai, oh, je chanterai l'Éternel, du Très-Haut, les Très-Hauts. Tout ça, c'est des louanges. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez les noms de l'Éternel. Alléluia. Que mes lèvres, Psaume 119, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Amen. Il y a tellement de versets sur louange et adoration. Donc, de toutes les façons, comme on les sait, David, dans les psaumes, il y a vraiment cette façon de louer et d'adorer notre Dieu. Vous les trouvez là-bas. Qu'est-ce que je vais dire par là? Qu'est-ce que je vais dire par là? Nzambe tata zolobela biso bana na ye. Tokomi na tango moko ya mabe. Tokomi na tango ya mabe. Na banza to landi biso nyonso. Toyoki ndenge nini louange ezopesamela Nzambe. L'adoration ndenge nini ezopesamela Nzambe. Voyez? Louer, c'est reconnaître les qualités de Dieu. On lui rend gloire. On rend gloire à notre Dieu, ainsi qu'à Christ. Voyez? L'adoration est pour Dieu seul. Voyez? En lui, on rend les hommages. C'est l'acte de reconnaissance par rapport à ce que Dieu il est, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de sa magnificence. L'adoration, c'est rendre un culte à notre Dieu, lui donner notre amour, notre respect, notre service et notre dévotion. C'est l'adoration de notre Dieu. J'aime mon Dieu, lui seul. De tout mon cœur, je l'aime, je l'adore. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Je les sers comme ça. Louer et adorer, ce n'est pas que chanter. C'est aussi s'humilier, humilier mon cœur devant Dieu pour exprimer les bienfaits de Dieu. Voyez? Et beaucoup aujourd'hui, ils honorent Dieu que par leur langue. Le cœur est tellement loin. Le cœur est tellement loin. Leloyo bachantre. Naye kolobela bachantre. Bachantre bozo lelisa Nzambe tata. Bachantre bozo lelisa Yesu na biso. Bachantre. Bobimi na nzela ya solo. Bobimi na bino na nzela ya solo. Bachantre. Bayembi. Bayembi. Bobandaki malamu na Nzambe. Bobandaki malamu na Nzambe lelo bobimi. Bobimi, bobimi, bobimi. Nzambe tata zomona bino bobimi ebele. Bozali susu na présence na ete. Bozali susu na présence ya Nzambe tata te. Nzambe tata lilobelobi beaucoup m'honore alobi beaucoup m'honore que par leur langue. Memite me koma mosika. Nzambe tata lobi, vous avez fait de ces enfants vos business.
bosaleli mosala na ye, louange na ye na adoration na ye, bosaleli yango business na bino. Boprofite na bana nzambe po bino bozala na business, po bino bozala na ba succès, po bino bozala na bambongo. Boprofite na bana nzambe. Oh nzambe tata azomona alobi bokofuta yango, bokofuta yango, bokofuta yango. Bachantre baoyembela nzambe na bosolo bazali bango moko bamiyebi o mpe babima bomiyebi na bino me boyeba ke bozofuta yango. Kala te bokofuta lisusu. Boloki bana nzambe na kolakisaka bolumbu na bino na réseaux sociaux. Boloki bana nzambe pona misala na bino asoloka. Kolakisa banzoto na bino na ba réseau po bana nzambe bamona bakweya na mabe okolo alobi ke koki komona bolumbu ya ndeko na yo te. Monguna si atelemi pona kobebisa. Monguna si atelemi aza kolala te. Monguna azolala te. Azosala ba œuvre nyonso na yango bana nzambe to sosola. Tala liloba na nzambe za mokonkolo alobi to meditaka liloba na nzambe. Kuna na kati nde tokokuta nyonso. Nzambe na biso Yesu Mesia na ba disciple na ye. Pona ni to yoki mokanda ya nzambe lobi ete David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a bêti louange adoration. Louange David alali na mabele. Même sa femme était indignée. Yakoloba, mais comment yo roi ozo loué, il faut lala na mabele. Kaka ndengo na ndenza komona yo ozo loué ye. Le roi David a kitaki simili. Apo yebaki mone na nzambe. Lelo yo tala ba chantre. Nzambe tata. Kolo limbisanga mingi vraiment comme des marionnettes. Monguna zo sala bino mabe. Bozonga na makolo tata. Bo se repentir. Botika na bino ko sala o nyoso ba spectacle tozo mona. Tata aza na ye na kati te. Botika na bino eza ba business na bino. Botika tata aza mayele amonaka nyonso ayebi mitema na bino. Ayebi yango. Ozomona. Notre Seigneur Jésus-Christ, il veille sur son église, il veille sur ses brebis. Comment aujourd'hui mutu oyo louer nzambe, mutu eza ko adorer nzambe, asilisa ko yembela nzambe bapesa ye mbongo, bafuta ye mbongo, bapesa bango ba chèque, bapesa bango ba don, bapesa bango makambo ebele ezalaka wapi na mukanda na nzambe? Ezalaka wapi na mukanda na nzambe? Bana nzambe tososola. Tososola na biso. Ezala te penkolo akotika la kosala te ke ezala. Louange eza pona nzambe ye moko. Adoration pona ye. Christ est notre Pâques. Eza ye tozo rendre culte. Comment sikoye komi ke ba nzambe tata limbisa bana nzambe? Tofungola miso bokoyebe pa nzambe azali na esika nzambe azate. Lelo ekomi oyembela nzambe bafuta mbongo. Okumisa nzambe ba eleve yo. Koyembela nzambe eza likambo ya talente. Koyembela nzambe ya likambo ya kozala na mongongo soki ya ndenge nini te. Tomikitisaka liboso na nzambe tango tozoluwe, même na chant, même na prière. Eza tango ya komikitisa, ya kosimilie. Tala lelo ba chantre ba koma ba star. Ba chantre ba koma ba star. Internet nyonso ekoma ya bango. Réseaux sociaux ekoma ya bango. Yango zomona bo sosola bana nzambe. Nani oyo asalelaka nzambe vraiment akoki ko s'exposer ndenge tozomona ba chantre torobenga bana nzambe na réseaux sociaux. Secret ndaku nini toyebi te. Secret mutu nini toyebi te.
elekela bango na bandako na bango baye na réseaux sociaux, elekela bango na yango kolo alobi bokofuta bana nzambe, bokososolaka nzambe azali nzambe ntango nkolo akoagir mpe akoreagir lisusu. Tata alalaka te, animbaka te, ayebi ke louange adoration eza mpo na ye. Bosele biso ba spectacle belé, on n'en a pas besoin. Eza na bana nzambe mususu nzambe apesi ye louange adoration na mongongo na ye. Sikoyo yo tia oyo oyembi bien te, oyo kuna oyembi bien te, yo kuna moyenne, yo et pourtant nzambe azoyeba ke mwana na ye wana mongongo wana eza po na gloire na ye. Même moto alobi te, yo oyembi penza bien te, yo te oza qualifié te, nzambe yo kabiso mawa, yo kabiso mawa. Kolo yo kabiso mawa. L'heure est venue où nous allons voir ce que Dieu va faire. On va voir ce que Dieu va faire. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Toko mona yango sikoyo. Toko mona yango bandeko na ngai. Tango ekoki. Tango ekoki. Tango ekoki. Tango ekoki. Nazolo ba bino bandeko na nga na olela. Motema pasi. Motema pasi. Bachantro ba yembela biso kombo Yesu. Bachantro ba yembela biso kombo Nzambe. Kola zo mona na ye bango te, babima na bango, bazo kosa, babima na présence ya Nzambe, bazalaka te, bazalaka na bango te. Yango na yoyo okumisaka chantre, olo yoka maloba, me yo okumisaka nde mutu. Yebake, yo pe okofuta. Yo pe okofuta. Parce que louange et adoration ça pour Nzambe. Tant louange ça ko yembama ou bien la prière à mutu, oza concentré, ozo louer Nzambe, ozo mona ba bien fait na ye, oya zala ndenga sala mokili na ye, ndenge komiti yo komi mwana Nzambe, ndenga sauver yo, ndenga sali yo malamu, epai wane epai to sosolaka, toza ko adorer, toza ko louer. Comment lelo ko louer Nzambe et komi ya ko futa, c'est vos business. Eza ba business na bango. Bobima na biloko wana bana Nzambe. Bobima na biloko wana. Tango bazo te ya bino maloba malamu boye po bobika. Po bobima na mabe borotala te. Mais soki ka ba tieka ba makambo eza ko distraire bino ezanga prière na kati. Bino nyoso misukuna bana Nzambe royaume ekomi pembeni. Yesu abeta na porta motema na yo ndeko nanga, fungola porta motema na okotisa Yesu avanda, okoyeba oya osaila Nzambe no oya osaila Nzambe te. Ba serviteur babima, ba chantre babima. Yesu Nzambe soki nakanisi ekulusu epa Nzambe atiki lola ya nkebo akiti na bokili oyo pongana bika po yo bika ndeko nanga mwasi po yo bika ndeko nanga mobali. Lelo yo Yesu wana babosani ye monguna aveugle tellement bango ke bazoyeba lisusu elo basala te. Tobondela vraiment. Tobondela. Parce que, Seigneur, pitié. Prions mes frères et sœurs, prions vraiment, prions parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Vraiment. Naba musicien, naba chantre, naba musicien chrétien, j'ai dit. Je précise. Ba serviteur. Repentez-vous. Nzambe. Nzambe, mawa Nzambe zana nusikoyo. Mawa Nzambe zana koloba sikoyo. Repentez-vous. Po tata lingi agir. Enfants de Dieu, ouvrez vos yeux. Ouvrons nos yeux. Il y a les faux parmi nous. Il y a les faux dans l'église de Jésus-Christ. Les loups. Baza bakoti bavandi baza na bango ko luka ba succès na bango bazo luka ba mbongo na bango bazo luka ba luxe na bango
Mais je vous dis, bambongo na bino na ba succès na bino, beaucoup vont périr. Beaucoup vont périr à cause ya bambongo wana bozo luka, à cause ya ba business. Botika kombo Yesu, boyemba eloko mususu, botika kombo Yesu. Botikela biso ya na biso, botikela biso mobile na biso libala, atika lola ne yankembo akiti na se oyo, ponga na bika, ponde konanga bika, ya mwasi mobile ya bika, mokile bika, akufela l'univers tout entier. Botika kombo Yesu, botikela biso, Yesu na biso. Boyemba oya bino, boyemba maman na bino, botika Yesu na biso. Botikela biso Yesu na biso. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer car le malheur viendra sur eux. Beaucoup. Vous allez perdre tout ce que vous avez là. Vous allez perdre tout par votre orgueil. Oh Seigneur, la richesse sans Dieu vous amène à la perdition. Car vous êtes déjà rassasiés. Vous êtes déjà rassasiés. Na ba luxe na bino. Boza déjà rassasié, bosi bo profiter ming na ba na nzambe. Bosi bo zui ba luxe na bino. Botika la biso kombo Yesu na biso. Botika. Botika na bino kombo Yesu. Botika kombo Yesu. Bosa na bino business na bino. Bosa ba mbongo na bino. Bosa ba succès na bino. Mais botika kombo Yesu parce que bozo kosa na sima kombo na Yesu. Bandako bokota, babisiko bino bokenda. Bokanisi ke tata monaka te, tata monaka mais le problème boza tellement aveuglé par l'ennemi que bozo yé basute les biens zawapi les mal les awapi. Nzambe tata lakisinga. Mosali, monene, chantre monene ya mboka. Na se retrouver epai na bango. Epai na bango. Na komi. Na kati ya ndako ya famille. Ndako ya famille. Aza na chambre na kati ya ndako ya famille. Na ebi ete, na viva ete. To yebi kande to yeba na kaba ko yemba na ba réseaux sociaux to mona bilongi. Na moni ana leki ya mobali ya pembe makasi. Ya pembe makasi. Tango moninga na motuka na nga nazaki nango. Akomo poussa na pembeni avec séduction. Mais ngai na motema na ngai na yeb. Donc je me retrouvais là. Na koti na kati ya ndako wana na leki chambre liboso ezalaki ya bandeko ne ya mibale balalaka na kati et puis salon mais il m'invite dans sa chambre et la chambre na ye aza équipé oyo koyeba révélation oyo kolo apesi ngai akomiyeba chantre na kati ya chambre na ye Eza équipé, c'est-à-dire il y a un salon, un grand lit. Donc c'est comme si, comme un appartement, quoi, net studio, mais na kati ya maison. Mais la suite c'était pas bon parce que nzamba malamu, kolo alingaki na mona. Mendenga zawana basi ba loba na bango kombo na ye. Nekolo alingaki na mona. Parce que nazaka na doute, est-ce qu'il y a solo te, est-ce que ba koselier, est-ce que boy. Mais nzambe tata. Aza nzambe. Na community mutu ba forcer nga il faut ka na kota na chambre wana. Abi salon ezalango to vanda na biso na salon. C'est là où tant porte efungwamaki et c'est là que j'ai vu une très grande chambre. Et là dedans un salon, un grand lit donc standing, haute standing quoi na kati ya ndako famille. Et
na oyo nazaki wana, je me sentais comme si bani ba forcenga na kota quelque part. Donc j'ai dit non. Et c'est dans les non wana, je me suis réveillé. Bande konanga na enanga na ebelete akoyebisa bino. Bobima na ba distraction auto mona. Koyembela nzambe, kosanjola nzambe, ezali d'abord mitema na biso. Tala koyemba oyo ekomi nango lokola ata mokili. Tokamati eyembeli ya mokili, tokotisi yango na bonzambe. Yo yaka yo yembaka kitoko leka boye, yo yembaka mabe leka boye, yo yembaka boye. Nzambe tata yoka mawa. Lisanga o ezo sala eloko wana. Bana nzambe to bima na kati kuna. To bima na biso. Eza ba business. Bazozwa badon ya kuna baosa bambongo na bango. Yango kolo alobi vous êtes déjà rassasié. Boza na bino déjà rassasié. Mais boye bakena mbongo na bino na succès na bino. Et coopérir na bino ensemble. Yango kolo ay bomba bana yendenga o bomba biso. Tata zolela. Abi ba chantre ba bima. Bazel belé babima na bango. Basale belé babima na bango. Mengonge koki oyo mingi bakofuta. Tata lobi ngonge koki mingi bokofuta. Yango wana oya kozwa grâce ya oyoka message oyo. Partagez na mutu nyonso ayembaka. Tindela mutu ayembaka. Comme ça zwa tango se repentir. Soki osali yango te kola ko réclamer yo. Soki yo oza na contact na yi. Loba yo kama te ya o tata lobi ba chantre bobima. Bobima boza na présence te ba muke o batika na présence nzambe. Yango bino boza ya malamu bino mo bozo miyeba ke boyembela nzambe na solo. Bo sangana te. Bo sangana na bino te na ba misusu. Tikala na yo na position wana. Tikala na yo na position ya militaire koyembela nzambe. Ya kokumisa nzambe na yo. Sa oluka na yo ba makambo belé. Po ete mingi na kati ya ba makambo oyo ya koyembela nzambe. La louange qui est due à Dieu seul. Oye bebi nango boyi. Na ebisa bino. Tobondela kaka. Yango nzambe tata bomba biso. Abatela biso. Na bandaku na biso. Tuna nzambe tata banzembo na tiato na tiate. Na tiao na tiate. Ndeko na ngai. Kotia banzembo bichacha te na ndaku no parce que oya o participer pamba na misala soloka. Banzembo bozo mona ba chantro bazo yembo lebo linga banzembo bo linga bango. Bo yeba ke bazana quelque chose kati na bango. Yango na ndeko na nga conseil. Yoka liloba nzambe. Nzembo elobeli kama yoka na liloba. Mais soki okomi attirer ya kolinga o azo yemba. Il y a un problème. Parce que ngan mutu ayembi nzembo na ya yembi aloko nga mutu. Lilobo eza nkati amen. Mais ye na kende ko komisa ye idole nanga jamais. Yango ba frère nanga ba sœur, bino bo idolâtrer ba musicien chrétien. Bo se repentir. Repentez-vous. Bo péché liboso nzambe. Yango kolo abomba biso, abatela biso. Toyeba lisusu kozaka na présence nzambe tata. Toyeba ko honorer, toyeba sens ya louange, toyeba sens ya adoration. To rendre hommage na Yesu Messia na biso akufela biso na ekulu abikisa biso, to adorer nzambe na biso, to élever nzambe na biso, nzambe na bomoi. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu a voulu que toute sa plénitude soit sur son fils. Donc Yesu na biso nzambe na biso. Yangwana nzamba bomba abatela na pamboli lisusu nzambe na chaîne na biso ya EHP Media et continuer toujours ko nzamba ko sala lisusu na chaîne oyo kolo ko bomba bino misala mabe ko bima boko teya
tokoyoka tokomona na nsima chaîne oyo EHP Media. Bobanga te po ete nzambe tata mutalingi bongo mpona bino. Yango ya bozala na libondeli, bozala vraiment na libondeli makasi ba frère na nga ya EHP Media, ba sœur na nga bobondela parce que na sima chaîne oyo nzambe akosala ya minene, akobimisa misala mabe. Yango kolo apambola bino, apambola basai na ye nyonso oyo baza na bango kosalela nzambe na solo nyonso. Yango wana oyo ya mabe oyo akoya liboso ya chaîne kolo akotanda ye pole. Yango merci kolo azwa lokuma azwa masanjoli ba frère na nga ba sœur na ngai oyo bozwa na ba message kolo azala na bino ko bangelo kote soki tata tie yo loba po ba âme ya bana nzambe baza sauver. Yango merci lisusu nzambe tata. Merci na tango tata malamu oyo pesinga mwana na loba po ete yo moko molimo mo santo lingai ko loba pe olobi. Yango ya masanju na mezonge pai na yo tata motema pasi kotalete bato bazo yemba banzembo na yo ezokota na bandaku o ezokota na mitema batu me bazala bango bato libanda bazala bango bato solo kanzambe libondeli na ngakolo yoka bango mawa bomba bango batela bango nzambe tikete batika na bango biloko nyonso ne koleka na yango bazonga na maboko na yo kolotala na ba réseaux sociaux ndenge baza exposé o nzambe ba vie na bango balingi kako ya kolakisa biso nyonso bandaku na bango ba foyer na bango ba famille na bango nzambe tata bimisa bango na eloko monguna si alatisi bango tata po ete kolo kombo na yo yango ndezo kende. Yango kolo biso ba noto similie pona lokumu na yo. Merci tata bomba biso. Sans toi Seigneur Jésus-Christ nous sommes rien. Mais avec toi Seigneur Jésus-Christ nous ferons des exploits. Yango kolo na lobi merci. Nyonso eza pona lokumu ya kombo na yo. Na kombo na Yesu Mesia na bondeli. Pe na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Kolo bomba bino to monani par la grâce de Dieu. Prochainement, ce qui est soit zonginante. Allez, ciao, ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.